Bonjour la famille, soyez les bienvenus dans l'émission Tout solo la Bible. On a Isa Sœur Marie-Grâce, le lot na sujet, il y a prière Isa Nangoya, la puissance de la prière. Il y a un sujet, un thème qu'on négligeait prière. Et belé ton néglige la prière. À ce que côté, au s'abonner, au partager, au commenter, et ça a vraiment bien. Ba commentaire na bino esa biso bien soki eza na eloko kobakisela biso obakiseli biso nde nalobaka moto akokaza te biso nyonso tozoyekola donc toza na sa moi oyo toyekola mpe tosisa oyekola te encore na monde ya technologie lelo mambo ezochange au jour donc fuka toyekola donc so oza na oyo obakisela biso obakisi ekosala biso vraiment bien. Nzambe apambola bino partout na okota na bandako na bino na kozala lipamboli. Sujet ya lelo na ye nango thème prière eza na nguya ebele to néglige prière ebele so toza na ba problème tobetelaka bato tokenda obeta bato tokenda olobaloba tokenda bamurmure surtout bana nzambe mingi biso nyonso toyoka bamurmure citation ekokomela yo fale obondela me yo bandi komimire yo bandi kobeta beto bandi koloba bandi koleka bandi kolela bandi koloba mais na ola soki non prière eza na nguya prière nde yango nde mopanga prière nde yango nde solution ya citation nyonso eko ekokomela yo kolemba prière te soki Jésus abondelaki bible elakisi biso yesu abondelaki jusque ke non lara amonaki kupo akomema amonaki ke non tefona abondelaki ke non jusque malgré to abaki ke non papa na alongola kupo wana mais akontinue kobondela ayebisi papa ke ta volonté soit faite mais moto bible elobi motoki ya makila tebi ke motoki ebimaka mai me ya makila mpo ani akomprendre ke no force eza na prière fo nabondela ti nakoma makasi fo nabondela ti donc namona ke no kupo nazomema nde namonaki yango na miso ya bomoto namona yango so na miso ya bomoto te namona yango na miso ya molimo eya nango pamba parceke eza mission nayelaki yango yesu abondelaki ndaka abondeli mpenza comprendre ke no te eza nango na nguya te nde abaki ke no ke ta volonté soit faite mais ebele biso tosalaka volonté tobondela na niveau wana obondeli makambo ezosimbaka te olembi ozongi susima sans le savoir que ozongi susima oye so bondeli esimbika te olembi ozongi susima mais non oyebisa ndeko moko prière eza solution prière ata lelo ezosimba te yebaki esimba ata lelo ezomarche te yebaki ekomarche prière eza lokola eya lokola bagraine tolonaka lero oloni graine ozela yango ka 2 jours 3 jours te bagraine mosusu esalaka baton ebele nga alingaka safu epa na nga na Congo nasenga bakondela nga safu asali se fe 4 ans ngo abotaka te talaka mokinga safu ngo obumela boye 4 ans babi nanga te ewumelaka nga mais 4 ans eza ebele donc ningi kobanda ke non side na side ebotaka na ndenge nango prière okobondela omona te olembi elobi te otika continue safu na nga wana nana espoir loko ezaka wana ese bandi kokola ebota mbuma na olia safu le na okende ki na 2000 année prochaine nayebi ke na olia safu nayebi ke année prochaine ça la 5 ans na kolia safu alors kolemba prière te so yesu abondelaki a combien de fois nga no photo bondela so yesu abondelaki tina niveau motoki ekoma makila a combien de fois yo nanga photo bondela prière yango nde eza clé prière nalinga yango ko bango na anglais is a master key, it opens all the doors donc eza master clé moko efungola ba porte nyonso to naza na clé na ye na ndako no toza tenga na fungoli donc prière eza solution ate ezosimba te persévérer bible elobi ba oba persévérer jusqu'à la fin nde baolata couronne balobaki jamais ba oba osuka na nzela alors yo kosuka na nzela te ate ozolela kotika te ate olembi kotika te persévérer nzambe ayebi nzambe azomona yo. Bible bakisi femme sage basa mabondeli bozawa so bozawa le bolanda vidéo obotila nga commentaire femme sage bâtir sa maison
ba bâtir maison na ye a bâtir ango na prière a bâtir ango na tonga tonga te na pardon na ko tonga tonga te wana femme essentielle wana mwasi azoba mwasi mayele a bâtir ango na prière prière nde simbaka ndako na prière nde à partir à prière nde ekosala keno mobali na ye kende liboso ndako na kende liboso famille na ye kende liboso prière nde yango nyonso to prière ndeleki nyonso to ko négligeaka prière te atoza na problème ndenge ni sokoki te luka basala nzambe luka moningo aza mwasa mabondeli mobala mabondeli luka moto apriaka prier longo na esenga prière lobaki non mikolo naza na courage te nazo sentir faiblesse tobondela ensemble ata motema ezobondela yazoganga moto na ye epelisa oyo ayoyaki ebandaki kokufa to esekufaki to esekufaki po prière yango nde solution na nyonso po prière yango nde ekoki kochanger citation na yo bamama yango nde ekoki kochanger nyonso vie na yo lero ozobondela prière la ozobondela kwa kaka otsa makele na manto ya nzambe te luka oyoka nzambe tango ozobondela nzambe aloba na onini nzambe oloba noni na kata prière wana nzambe aloba na onini makambo ngo ezomarche ezokokisama te 10 ans 5 ans 10 ans 15 ans makambo ngo ezokokisama te mais alobaka yo mto yoka nzambe aloba vanda calme aloba yo mto yoka na nzambe aloba te luko yoka nzambe aloba soki ozobondela luko yoka nzambe aoloba nini nzambe oloba nini yana ndeko moko nzambe alobaka na ye alobi na ye place onal makolo no enyati te me ngongo na yo ekoma kuna baoyoka yo mpo na évangile mpo na okende yebisa peuple nanga keno nazoya kala te ndeko wana la yokaki yango monene ka normal mosala nzambe mopa bando prier ensemble apesi pe message wana na kata prière ta tozo prier nzambe alobi bo eleki avec le temps nzambe na déjà abanda déjà bani avant que ko négliger ka réseaux sociaux te nzambe ndeko négliger réseaux sociaux te mais azaki neka wana jour mususu boye ba contacter évangéliste moi yo contacté qu'elle soit koya côté ya bana nzambe koya conseiller bana nzambe na mboka ni na Pakistan obi akoti atali abudaki la ravandi ju babengaki akendo te akendaki te lobi na ngo yo kapenda de voix pendako nde lobi na lobi ke non na lobaka na oni place makolo no ne comité place non makolo ne comité mais mongongo na yo ekoma pour bénir peuple nanga mbala moko abi nzambe o mangamninyo Pakistan asali programme na évangéliste wana azui temps prière ake oteya ateyi nanzela Dieu merci nzambe permettre biso nanzela réseaux sociaux nanzela ya conférence pardon nanzela ba vidéo ya ba zoom partout ayo te na nzela vidéo ateyi bana nzambe parce que muto bande ko anate en anglais poza na Londres muto bande ko interpréter na munoko la bango kuna azaki vraiment na douleur na litama ako ko makasi penda te mais avant ba banda prière sœur ango asenga ki prière évangéliste apesa ki sœur ango a interpréter là asenga ki prière ya bondeli pona sœur wana a bondeli pona peine wana passionné kende tout nde kwa koka toujours komeka mais pas asake fort a komeka tie komaki na prière nzambe utiliser ye alobi le makambo oyo ba yebisa ki ete ba invita ki ekaka tande nzambe alinga ba place bon po mila alaxa ki vantar na ye kaza nzambe nalingaki lakisa ki vantar na ya nzambe mais tango nzambe molakisa vantar na ye ke ya za nzambe kozwa ngo te za ya yo po za yo te ya linga bongo te très jaloux lobi nango babengi ba invité susu ataki vendredi ba disait susu vendredi prochain samedi nango na tongo sera bengi ya bine sister I have a testimony nana témoignage atoni nini tala nda obondele ponanga nanda kapenda pasi litame vimbaki douleur elekaki tame oui pasi litama minu nde sala lipasa pasi pardon nana bela minu te na mona ka bato bela minu na okabango mawa pe na bela ngo te ti au nom de Jésus
abi bandaka la nasenga ki prière wana pasi wana esiliti siko nga bagani bango babi ya gloire à Dieu nzamba zwa lokumu abi merci sister sikoyo la yo so na sœur na ye na petite grande sœur na petite sœur batuni petite sœur na bi okomi kuna ndenge nini ngapi na yebi te neni na komi kuna grande sœur na bi Pakistan ya église abi te Pakistan ya mboka otei kuna ndenge nini mais to tera ndeni ba zoom eza ba vidéo ndela vidéo na tei ba invité so okomi kuna ndenge nini ngapi na yebi te na kata prière nzamba ba ko négliger réseaux sociaux te bato beye ba contacter dans les réseaux sociaux mais à telle personne que contacter jamais imaginer dans la prière jamais imaginer yo mutozo bâtir prière elle okozo bâtir obi muto tongandako ko tongandako eza pasi moi kata mukina bande ko tonga mire batia porte batonga studio na gangi lokwa soki likamusus na batwana bosala boy bozo kisabu na kokite na tiki na bitenga mofona ya kotonga ndaku ko prière ezala kwa kotonga ndaku ya facilité eza facilité muto atongaka ayebi siko muto otonga ya bambongo bakayu ya ndambu ayebi pasi wana ya lokwa prière otonga bambongo akayu ya ndambu mo bakosi yo mo basali bo tension mati tension kiti prière eza sikolo kwa bongo yo muto ozotonga oza loko ozotonga oyoka pasi osouffrir mwasi to mobali oyoka pasi mais leo ndako esila ndako ya kitoko bato bakomi olula ndako na bango kitoko bayeba pasi omona te yo mola okomi olala na ndako wana obosani pasi ya otonga ekomaka lisolo ndako na tongaka ngo na oka pasi siko bano baobotama famille yo vanda wana boyeba pasi yo mona te boyeba pasi yo yoka te ndenge naloba ni par là ozotonga bano bosouffrir te ndekono bosouffrir te famille souffrir te kolemba te tongaka na prière nyokwama ndenge ozonyokwama lela ndenge ozolela nasa makola nzambe nzambe afuta yo omoni ba oyo ozolula omoni ba oyo ozotala balelaka omoni so na oleli te seke na okomi te soki nanu ma ya misu na yo etangi na bible te epolisi bible te ke orapele nzambe ma ya misu epolisi bible te seke nanu okomi te fo koma nao na niveau na bongo nzambaya nayebi mamu na oloba neba na juillet 2022 nalala na sida France na ndako ya tata nanga tata Jolie nalala na chambre na bondela na ole na okaloka motema ezokende ma misu ezosopana lokola mbula mosala nzambe moko abi so na oleli te nano komite nga bia mais jour wana na bite ya solo nakoma ete na kanisa nakomaki nakoma ete otonga na souffrance otonga na olela on eza prière concentré kotala pe abatu te kotala abatu te continuer koluka nzambe continuer koluka nzambe continuer zala toujours na intimité na nzambe na source kotala te o ajekei na obondela ajekei na obala te ti lelo te continue libala na yo bakata misu ba telefone ba misu ba internet ba ofuta ba internet ka po batala poza mariage royal libala na yo ba misu ba yoka neti posa obandela babala poza mariage royal libala na yo ekoma sija prière pona bato mosusu nzambe pesanga lokolo pesaki ser wana pambola nga lokola ye mobali nanga pa koma lokwa mobali na ye yango na ngai na signale mama moko boye prière eza na nguya continue prier kolemba te ate simba te kolemba te ate oyoka pasi kolemba te nzambe ayebi yo aorépondre yo courage toujours ntango sama ya misu continue so kwei telema continue
Abraham alimbaki, père de la foi, alimbaki, abime kutu libanda, mwasi pa alimbi, permettre mobala bima libanda, pa alimbaki, na zongaki toujours. Alors, continue toujours, ti promesse wana eko kisama. Soki nzamba loba na yo, simba maloba wana. Soki nzamba loba na yo, garde yango. Soki nzamba loba na yo, komango, rappela nzambe, beta mabolongo butomoy, omona, prière, yangonde clé, prière, yangonde solution, prière, yangonde vie, prière, yangonde nyonso, nazanga nyonso men, nazanga nyonso men, nazanga nzambe te, nazanga prière te, prière na yo, ezala compagnie toujours, na kotanga maloba nzambe, na otanga Bible, nzamba o visite yo, nzamba ozanga te kopambola yo, lelo ba otanga kombono te, lelo ba omono te, osa ata mso ba video mo ba équipé te, lobi ba ko reke, lobi bako banda ko te bako babenga ni ko tumula nyonso to wana dernièrement na total ba vidéo ya pasteur Joshua apôtre Joshua Salma il y a 10 ans passé mais mutu wana la rayaki parce apôtre la rayaki ayaki ko sa conférence na Manchester yo kabiso ko kimambango dernièrement non lukakane na zabwe no préparer kana kende Nigeria na okeka po na olandaka mwinda na ye o nzamba pelisi kat na ye prière nzamba pelisa mwinda o eza kat na ye eza ko bomama nzamba pelisango merci nzamba pambola bino partagez vidéo aimez la ke mutu moko la ke vidéo partager vraiment tokuta isusu na mbala sima na émission to solo la Bible nzamba pambola bino Sœur Marie Grâce merci ba mama ya woman of prayer nzamba pambola bino bisika so bozwami. Bye bye.